ayo. Omoni lelo fungola live okozwa 1000. Lobi fungola okozwa 500. Okotika la kako kokumisa. Fatime to pacho de pacho. Abeja ku. Nde okotikala. Mutu moko ta kotala yo. Na bakisi wana obandaki kozwa visibilité pozaki na bagolwa. Bakisi na lukuto ozo texela bato. Obandaki kozwa visibilité poza na bagolwa. Boye mama ata $1 okozwa te. Peki fa kende quelque part peki fa yu. Bakisi ono bandaki ko texa visibilité no bandaki ko yana ngwepa. Boye yaya omoni boye. Ba musicien bazo permettre risu biloko wana ti. Batu bazo sila komi kotuna tela zalaka. Combien de batu babime pas fali bafinga ki fali yao. Et komi mutazo fungola live 125 personnes komi tuna ezaye ou bien ezaye te. Mama mutu baby sa reconnaissance ti. Na vie jamais ko baby sa connaissance. Musée nanana saka na pesi bino une semaine bo bima na kati ya lupango wana parce que lupango bino bo vandaka bo ebite ki zape ya bagolwa na ebisi bino bo bima ya lupango na ngala pesi bino une semaine bozala ki pe ko futa te bozala ko futa pété na pesi bino ngo gratuit parce que bozala ki bagolwa donc awe si bo bebisi code 16 et koti na pesi une semaine obima lupango wana parce que nga moko nazo kita kala mingi te dans 2 semaines nazo kita mais avant ngana kita yo déjà bima zo de biloko nao pote soko bimite na otina bato ba ko bwaka biloko no libanda et bébé bonga ba ko bwaka biloko no libanda donc na pesio une semaine ozo biloko na yo nyonso obima keno lukesika rovanda na lupango na nga lisusu te na lingi lisusu te bima na pesa ki yango parce que waki golwa lokola wa lisu golwa te bima na kati ya lupango wana na pesa une semaine soko bimite au monde maramo yo yaka ba le golwa ouais diga man toki na saka père comment ça va vidéo afinga ba golwa premièrement vana na banda nana saka faux chéri nana pondwa madesu faux chéri moi si mobimba ndute bimeti na elongi sala ya banduta omoni place oche musée bapesi bango 3 mois après ya vie babima na palin papa ndi ebebeli 3 mois après ya vie azobima yo musée kindingo ofinga fere na ndaku soki yo penoza mobala solo musée kindingo bima na babala sala video finga fere totala devant que peso bima banda finga fere totala yo musée kindingo nana saka faux chéri Zele moi ma belle Milaï le roi lance roquette. Si me kemba le roi Kachero Big Show. Faux chéri. Nana pondo madesu. Akomisa musée indingu Mario. Musée indingu azara na problème ya rolala. Apani ya rolala. Bazu en charge pas nana pondo madesu. Azo salise ba live. Alors biso fingi faire te bilamba libanda. Le seul mutu alingani na moi si moi so zise ma to maboti. Eraye. Non, est-ce que mutabota atambola le roi musée? Mutabota atambola le roi. Mona makamu yoyaka. Donc na peso une semaine obima kati ya lupango wana. So ozala matoi ya ruyoka na tindaki déjà batu ba ko mona yo et na tindaki o message pe na numéro na yo. Otali mozongi cité mais na routine na batu ba ko bimission na makasi après une semaine. Donc ba o ba mona vidéo oyo ba partager parce que nazo bengae azo raté. Donc na pesio avertissement une semaine obima lupango wana. Po te ba ko bimission na ninga makasi. Merci. La race Yuki. Donc, bolingo comme ça biso ba jaloux ya fali. Bolingo bobim ça biso bato ba inara fali bato balinga fali ata mukiete. Na milimo na bino ba levure. Na conscience na bino na mitema na bino boyebi véritable réalité. Pourquoi vous êtes pressé à couper ces biso d'informations selon vous? Conseil ezaki à l'honneur ya bino. Botika biso neto loba parce que toza bato ba investigation.
peuple c'est la biso mais peuple c'est la binoté parce que ba bi que bino ezala bien té pour le baga que nous ezali kaka bien mais bolingi kaka tant biso to ko bima ko loba to bimi batu mabe pourquoi parce que bo saleli les vire na ba conscience na bino boyebi que no stade wana etondité batu bayaki mais na ndenge bino bo kanisa te ye biloko ebele kolobela mambo concert afali abetama na Luanda bokomi kojembele boke bobimisi liste ebele stade intel na ba stade intel tout botanga wana fali azara fier na stade des martyrs fali azara fier na U Arena fali azara fier na ING fali azara fier na Ovo Arena le reste tout fali na sala ba plein ya malonga te vous êtes conscient boyebi na musique tout eza résultat boyebaki te ke koya bongo yende bongo ayez du courage. Il y a information normale parce qu'il y a un signal où ils ont prouvé que non, est-ce que le stade des martyrs, le stade de France, et vous avez une couleur n'engeni na bateau, bateau continue toujours espérer. Bateau bateau Canada que no stade de France et que vous avez des mais talaga binomoro, basta d'abord bozo zipa ba image, ngana bona ngarocha ba image. Mais il y a autant des images, il y a des investigateurs na biso. Bon, il fallait respecter le calendrier. Malgré le stade, il fallait que mathématiques 0 heure. Ce n'est pas normal. Il faut tout à fait de côté aspect chant. Les artistes à Yembi. Parce qu'auparavant, on fallait peut-être qu'ils s'accatent à nous, ça là-bas. Mais juste que nous fallait comme un niveau que nous condimagé à live streaming, ce qui veut dire à défier le public. Parce qu'il y a un live streaming, tricher le remorté. Mais je suis étonné. Vous êtes incapable de foot $10. Quand on fait $10, bino quand on finga ba fanatique artiste mosus. Quand on fait rabeta radila ça va avec un piaquer ba yana ba métro. Ba yana ba transport en commun, ba yana ba mitukati. Si ko bino ba to ba yana ba mbongo, incapable de payer $10 na live streaming ya fali poupa. Maintenant ce que ba streaming il est l'artiste le plus streamé, l'artiste le plus visionné. Il a ba visionné za ya ndengenini. Obiso to so mara artiste na biso mais live streaming peut za ko futa. C'est que surtout en matière de récompense ou bien recette, il fallait côté l'eau à malongate dans le live streaming. Mais peut-être ils ont dépensé. Pour pas organiser ni non non la live streaming mais bino bokeite pour vous foutre $10 ya pamba. Acceptez aussi que non peut-être c'est votre faible commencement. Mais vous voyez que non commencement peut faire bandara peut faible été. Faire à côté tu as belé à côté pe mbongo ya belé tina live à faire il y a émission na vie mon live faire à côté rappeler des mbongo ya belé ma casse parce que bazaka ta 29 000 personnes na live streaming mais il fallait c'est 273 personnes donc fallait à côté $2,730 c'est pendant faire à côté 50 000 40 000 30 000 20 000 $25 000 et elle les un peu comprendre on doit féliciter Fally Ipupa que non à cette date à beti quand n'engezala parce que oh beaucoup de na liste que non à betaka bastade mais na ba norme ce qui stade il fallait beta on peut na relaxer ba congolais que non na beti stade na Angola c'est normal mais pour que ya bana ko ba image oyo au moins des bako bana ko bakisa ba lever au moins ka ba bandu biso ka ba mitu bazo skiver stade ndengeni après bino mo ko bani ko se justifier les sous plein à boyer bon comparer sur na yete non est-ce que abeta qui pour pas comparer na yeto abeta qui parce que yende anima gabeta na stade il a joué son stade mais na ba plein au bino bo kanisa be bozol ko cliquer batu na mitute nous on va accepter d'être appelé jaloux mais to ligne vérité ezala quand même vous pouvez faire une information bien fiable quand même ça va nous faire du bien hein au moins que bowling na bino falite muto sele lo na ndingi mususu bino bola que biso ba ndingi mususu live streaming bo calé vous êtes d'abord incapable de relier ba information en live streaming ata ba golande bazana ba capture ba live streaming na bango autant de spectateurs ba kotaka batalaka mais na tour Fally Ipupa komika ba explication belé vous dites mais comment que d'un côté qu'on a live streaming parce que to tantaki ici mité et bokimi mbango au plein to retomber est-ce que ça donne déjà retourner tout à la vraie ti na lo ba boye na kotala nga boye ko inanga mais na mutema na obige no stade ne zaki plainté c'est pas mauvais oh bah ya na beaucoup mais ça batu ke no batu baye c'est pas facile aussi pour n'importe quel artiste mususu akotia date boye batu baye pété mais ndambo batu baye kona boye fermer batu ka uniquement na nombre de personnes bazaki butu ko se batu ke no plein au Paul tu dis le merci pour organisation zaki na bien mais public répondre autant public répondre présenter ce n'est que normal bon comprendre au monde est-ce que vous me savez sur votre mabi to ko numaka to mabi kasi on accepte.
jeune fille à Bandal Fally Ipupa azo continuer ko humilier République démocratique du Congo na ba sorti na ya ba concert parce qu'azo même piaka histoire za ba monsieur Congo ba sala pire à l'étranger ba sala toujours ba plein mais ce que comme ya Fally comme déjà sujet et comme identité na et partout ko bima beta concert mais comme piaka autotune na lokuta na ba rideau oyo Angola osuto ebite na stade babi bato VIP mais na place VIP bato bazate oyo comme vraiment identité vraiment fallait comme la tsanga comme ça biso soni biso ba congolais loin de kozala gaulois mais biso ba congolais tomo ka soni parce que congolais so robeta concert libande za la concert lengi za concert kali histoire mais fallait même bato matala na ba concert na ye to yebite so za maramnene so fallait ku fidine atika biso kimia to continuer kobeta musique na biso to ka musique mso ndenge zalaka akomo souffrir musique congolaise fallait akomo détruire musique congolaise ko souffrir musique congolaise so souffrir le Japon Fally Ipupa kambo ya kokamwa moto alobi aza papa affaire regola musicalement ye moko na koyemba azokoka koyemba taza moto ba organe tomona ba video celostram alakisa ndenge bayembaka na studio vie nzembo na ngala lingeza la boye te boye nde sila azobangela na studio mais lelo boyebisabiso yo ende papa na sele po artistiquement tabo fere kola intégra wenge 4x4 eza mpona ye te mais ayoka sango ke bato na jeune moko ayembaka makasa nde bazwa ye na salongo mais lelo bolingi bomipesa place kino bino boleki Hervé Gola bino nde boforme Gola boni bozwa motema mabe boko kulutu motema eswa ye mpona nini mpasi yango ozoyoka ya mingi boza mpona nini kapo Hervé ebe koyemba leki yo kapo Hervé ebe oza kulutu na ye yango motema komosala pasi olela nini kolela te za makambo eyaka ye yango ferigola yembi na nzembone wana kolela te oyaya likambo okamwa na RDC moto alobiki aza formateur ya moto moto alobiki aza papa ya moto me ye moto wana ye moko makambo yango akoki ayebi kosala yango bien te asalaka yango na badefo me moto abengiki aza eleve na ye aza papa na ye mwana nde siko azosala mosala koleka oyo moto amibengi papa na ye aza formateur na ye eza ka ya ferigolo na Werrason ayebisa biso keno ye aza papa ferigolo na bafanatike na ye bazofinga feri keno ferigolo aboko reconnaître bango pourquoi mais Werrason ye moko aza clair na bavideo na ye asala mpe pasango wana abi ntango bakendaka concert na salongo nde bayebisa bango baza na jeune moko ayembaka makasi awa nde asengaki bamatisa ye ntango bapesi sango na libobo boyelanga ye bakikoya na feri ayembeli ayembi banzembo na bango ya wenge Werrason abi ya ntuka oyo jeune aza na bavoix aza na batalent oyo tango tika ye jamais Werrason azwi ye bakena ye na maison bakena ye na 4x4 BCBG mais sikoyo lelo na 2025 presque 30 ans après boba misokino Werrason aza papa affaire au moment na bavideo Werrason abikino azalaka papa affaire te mais mokonzi na bango awenge jibe mpe na ye moko aloba yango ke na misiki papa azalaka te parce que bana bato bandako na bango baza na batala na bango grâce a batala na bango nde barekritaka bango na bagroupe na bango mais siko bino bolingo bakino Werrason aza papa ya ferigola na nini mpo tomoni Gladys wana so Gladys wana mpe abimisa nzembo yango eza na YouTube kuna ekoka mpe kosala succès te mwana Werrason aboti ye boye na Sylvie Mapaka basangana baboti ye babeti maboda baboti ye mais mwana yango koyemba azokoka koyemba te ya feri kaka nde bomoni ke feri fo aza mwana na bino mpo ye aza na talent mpo aza na bapopularité aza na biso bagaulois bolingi bodiyembela nsima na ye non esimba te to mayele déjà tokoli to na 2025 totikela bino temps te oyo eza ambassadeur ya bagaulois adefandaka ambassade na ye